Batata iba mama kiambote ketu awe tukolele betompe tulete o kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo tola hii mate na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti bote ya biso tokolobela kango tango nyonso ke mate nyonso bakopesaka biso na tongo yango nde ekopesaka biso makasi na kosala misala na toute la journée pe yango nde ekopesaka biso makanisi ndenge nini tokoki kotambolela oyo tata paster oti koteya biso na tongo ya lelo litei na ye ekei ete biso nyonso toza na makanisi mingi mpona nini na makambo euti koleka na disparition ya papa José Diangenda Kianga eza boye matei ya pesi biso yango epesi biso makasi koloba ete sikoyo papa Regain auti kolonga na ye etikali sikoyo na biso batata tango bazalaki na biso banda ye moko papa Simon Kimbangu mama Mwili papa Piso Mukele papa Dialumana papa Diangenda Kuntim mingi surtout bandeko na biso na baswahili kuna tokolobaka ete bapapa bazali banzambe nzambe akolalaka te eza boye oloba na moswahili ke tata nzambe o papa ake kolia ijo koloba ndenge wana te omate nzambe akosalelaka ye kokate eza boye te soki toyebi ke papa abeli kobela ya tata Mulimo Santo to ya nzambe mpona nini banzotekaka pasi bacharge bisa basumu yango mosusu te koyokisa bango pasi kaka bacharge ya basumu na biso donc koloba eke tata ntango aza kotala eke mwana etamboleli eza ya malonga te eske tata akosepela donc douleur wana ekoya epai ya tata mwana koyoka te soki tata aza kopekisa mwana na banzela ya mabe parce ayebi conséquence e soki pasi eyepa ya mwana ekozonga mpo ya nani yango kobela na biso nde ya mwana kobela na biso nde ya mwana solo toza komona eke maweza na biso mingi soki totali malamu papa José Diangenda tokozongela lisusu te makambo nyonso ndenge eutaki lobi kasi koloba ete sikoyo topesa maso na mabondeli tozongela misala na biso ndenge tokosalelaka mikolo nyonso eza boye te na le 25 septembre ya année en 2024 awa na Nkamba ezaki mercredi na le 25 septembre wana papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki mosala epai ya papa José memorial oyo tozalaki tomonaki
oyo pe biloko na biso ya songi batelefone elakisaki. Kasi na le 26 septembre wana Papa José aye komona ngai. Kambenza mono mawonso no kwangeye igana ngamo. Donc Kambenza bo ya pesa nagi kubenga ngai Kambenza ndewe to banagi kubenga na bomwana. Parce que pendant 1972 wana ezalaye Papa José Mama Marie ndenge kaka ezalaka na famille. En 1960 ndenge Papa Fombanza mataki na nkamba awa responsabilité nyonso ya biso bana atikaki pa ya mama na ngombe kensuka tokokombaza na nkamba te pamba te tokoki kobebisa likambo etata molimo santu te na etamboleli ya biso bana. Mwana akataka mwana basoki totosi mibeko ya kati ya manza te ya mabele oyo ya esantu etumbo nde kozonga pa ya nani yango soro totikalaka na mama kasi yaya ya mokolo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc etamboleli na biso nyonso epai na ye Papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso nyonso baleki banda Papa José, Papa Zako ti na ye moko Papa José. Papa Simon Kimbangu Kiangani ntango abimi responsabilité on etikali na Papa Zako. Papa Zako ayeko bimba lisusu ande responsabilité nyonso ya baleki etikalaki nepai na ngai. Yango ezala Mama Marie, ezala Papa José, bamesanaki mingi epai na ngai ekete likambo na bango nyonso kaka epai na ngai. Ti Papa José ayekosilisa baklase na ye kaka epai na ngai. Na likambo wana nde abanaki kobenga kaka Kambenza likambo na ye nyonso kaka epai na ngai. Yango na le 26 septembre wana Papa José ayekoyebisa ngai Kambenza bapesinga mukumba, papa apesinga mukumba ya memorial. Me yo moko oyebinga banda bomwana na ngai. Donc Papa José abotami na 1963. Ngai na bango na Mama Marie na 1972. Donc kola na ye nyonso epai na ngai. Yango abanaki ko confier mingi epai na ngai. Bato mingi baza koloba ete ngai Papa José nazoboya misala oyo papa azokopesa ngai. Eke ngai Papa José nazokoboya kopesa yo maboko Papa Mbenza ndenge tokosindikaka bato. Me yo oyebinga malamu banda bomwana. Eza na caractère na biso te eke na refuser musala oyo tata molimo santu. Posa ya kosala ezali. Kasi nzoto eza koderangenga mingi. Ndenge nzoto eza koderangenga mingi yango bozokomona kete nazokofandaka mingi na ndako. Yango bato oyo bazokoloba nga nazokoboya kosala misala ya lingomba oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani naza kotinda ngai oyo pe bazoloba eke nga nazolinga kopesa maboko te mpona ndenge osindikaka batu remise bakupe nzoto eza malamu te. Epuis nzoto soki eza malamu te kaka solo makanisi kaka maye oyo eza koleka na kati na lingomba likambo mosusu te. Likambo mosusu te. Bon nalendisi ye yo soki mokolo wana nzoto eza malamu omati oye kosala misala. Soki osentir malamu te likambo te fanda
tozali kopesa na kaka maboko yango toyebi ete aye koyebisa nga likambo papa kamba yanza likambo ezosalanga pasi kaka na makambo na Lingomba na le 16 août l'an 2024 na ekosala crise. La crise wana asalaki bino moko boyebi balamu ti nakendaki kosuka na hôpital me nayaki kobika me bale 16 badate oyo bale 16 wana eza kosalanga motema pasi et le 16 octobre oyo papa José aye kosala susu crise na ndenge aye kotika biso le 19 solo tokumitura me ndenge nini makambo nyonso lobi elobamaki te pona lelo tozongeli misala na biso toyokani yango kotika biso na le 19 wana pour le 16 octobre tango asali crise na tongo namoni papa atindi papa rouge papa Mbenza papa alobi kota ndako Nzambe po ye ake ngobeki nsuka place isika papa José azali po asali crise akotisi ndako Nzambe tango na bimi ya de 16 octobre wana ayebisi papa ngai pena kende kotala papa José papa alobi te ngai nde na kufandela kuna yo continue musala akino ale 18 août le 18 octobre oyo yango na sala ki papa na sali effort papa fona kende kotala papa José kende de na kende ki asima ko yipsanga ke aza ko déplacer sikoyo pona akende Kinshasa na yebisi mama molonga ni nanga na munisini moko oyo zali ke ndenge salamaka na le 16 août l'an 2001 yango na moni na papa José kasi nyonso wana na peta Nzambe koloba ete biso na libota banda na papa Kisolokele papa Dialunga na pe papa Diangenda tomi pesa mobimba na musala oyo ya tata Molimo Santo tokoki ko deviete e biso pe bandimi malamu ndenge boko pesa ka biso maboko tozala kaka na likanisi moko ete musala ya tata Molimo Santo ekoka kobonga pe mukumba makasi ya munene na biso bandimi toyebaka ete banda na papa Simo Kimbangu mama Mwilu papa Kisolokele papa Dialunga na pe papa Diangenda kontiba pe biso bana tokozalaka kaka na susi moko ya Lingomba ezala malamu biso pe bandimi tozala malamu biso bandimi awa tozali kowelela bino soki bozali kobundisa biso ndenge bakolobaka na Kikongo Manatantweno papa de la ville Manatantweno la kisini na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo merci nkolo na kopesa biso maloba ya liboso papa olimbisa biso pamba te tozali kaka bana poto koma na esika ya likambo tuni Manatantweno c'est-à-dire nyonso ekweya na mituna biso etala nde biso kasi biso tokoloba boye pamba te nzembo tolandaka yango
na banza koreki mutayemba kanzembo wana bulweti kunkwamisa lozaya vumumpasi lwena nzambi kakwa muswangako sadiri papa tozalika kabana mokili toyaki lokola toyaki kokuta na yaya moko oyo aboyaka yo tata molimo santu kobanda na lola boboaka ye awa na mabele yaya wana oyo tobengi satana kuna na likolo atikalaga koyebisa yo ngai na kei yo otikali na bokonzi na yo awa likolo ngai naba oyo na kokende kokuta kuna na se. Donc papa bino ndenge bobongo lakindika ya kopola kaka awa na nkamba na nkandi abola biso pe bosunga biso bobongo la biso oyo nyonso ezali ntsasila ya nkadi ya mpemba papa biso tozo continue kosenga yango sarclage papa esalema mbuma ya kitoko ebima ezala libre to sale la bino na sembo oyo nyonso ya mabe papa bolongol la biso yango to boyi te bokoki kokende me papa kokende ya papa José etikeli biso bapota bolimbisa biso soki biso bana tozoko kanisa soki biso bana tozali kolela soki biso bana tozoko kosala soki ndenge nini bolimbisa biso papa pamba te na mokanda ya tata nzambe bayebisi biso soki nkolo atikelaka biso bana te biso pe tolengi kokokana na Sodome na Gomorre. Alors papa ba soustraction oyo biso papa to boyi na biso yango ba soustraction oyo na molongo na bino to boyi na biso yango kasi ndenge elingi biso te oyo elingi bino yango nde esalema me papa botika biso na komekama na boyete beto kato fuana ni kutukani yeyobiko minu kya kala yeyobi beto kato na yekioko bona babingi sito vila lutusila nleve le vidi di mal lutadi di mala papa beto mpe kole patexi kwangeye ye bonso bola tutela vo twakala kaka kuni matata Simoni Kimbangu kyangani beto mpe tona twa namana na mvimba kole patex konso kuunikuka vongeye nikukini beto mpe tu nikukini save papa kalutu sisi ko kalutu bembo di mpeku toko tika binote na yoki papa de la ville ingeta papa papa José na le 26 septembre l'an 2024 tango aebsinga makambo wana ki azoboya musala te ke bato mingi bazokosilanga makambo koloba kenga papa José boye alobi ete ngai nakoki kokota na mabe te na likambo ya tata molimo santu kasi o nyonso bazokosilanga makambo o bazoloba nanga makambo limisa bango nga na limisi bango papa José ayebisaki nga likambo wana na le 26 septembre l'an 2024 ngai naza na likambo na bango te na limisi mpe bango ata baye koloba boye nga nakoki kokota na makambo wana te ngai mpe naza na likambo na bango te ngai mpe na limisi bango wana likambo to likambo te likambo munene yango nazo korepete yango ete soki tolendani boye topesi malendisi boye koloba eke lelo tozongili misala eza boye te lelo tozongili nde misala po makambo mibale ezosala biso toza nango ya makasi mabondeli mpe nini misala tolemba te na mabondeli mpe na ntina na misala faki ezali musala na bino ya kala
kosala misala ya Yerusalemi. Tozalaki bana mike na ba 1960-61 wana papa Mfumalongo papa Liangenda fo abongisa faki baye kofanda panda mwana nkamba kosala ornement donc kobongisa nkamba ndenge nini ekoki kozalela atangwa na papa Antoine Masala batata Voyila papa Kiadi Marcel mona 1 mois tokolobaka boyete eke kobongisa nzela ya chemin de la pension bino faki batu babandaka yango basini etikala soto moni terrasse bandana awa na mise tiko bimana triangle terrasse wana bino batu bosala yango faki o bazalaka na tango wana o pe bazalaka la tango wana peut-être que ba msusu na moko bakoki kozala ndakisa papa qui songe azali nano mire ya munene oyo nzela ya premier poste kobimana triangle faki mudatimolaka nzela wana pona tango wana na fête ya liboso ya 1961 na pose ya pierre première pierre pona ko sala temple nzela izalaka mushelu mingi na le 6 avril wana camion moko esalaka accident ebomaka mwana muke donc juste la virage pour que le triangle kokita muke entre premier poste na place wana virage wana place bus ezali na 4x4 wana nde mutuka moko esalaka accident wana mwana muke akufaka mutuka wana tango na musielu wana talaka le 6 avril musielu wana camion est glissé, allez, baluki sali tonoti na se. Mwana muke akufaka. Mama kwa pele wa uchiko tika biso teibi malamu. De lokolo e bukanaka na tango nazalaka pe na motuka wana. De papa bazwaka décision ya kutimola nzela wana ezala mwase comme ça. Nengi tomonaka mwaki kamba wana place papa Mfumambanza alona ki babambu ya ngoto banda ko peksa mingi ke babambu wana ekoki ko kata mate banda premier poste tiko bimana triangle na tango wana nde na souvenir wana nde faki aki ko fanda ko sala nzela wana pwete ba glusema eko ko sala mateke tala lubwa kwa wana ndenge ezali mer makasi wana ke kende na mintino donc faki pino musala musala wana yango na mukolo na lelo ndenge tozalaki na milulu makasi ya kokanisa victoire ya papa Joseph Liangenda Kiangani na kati na temple bakit et déranger mingi abanza bino moko bomonaki yeto koti la temple ba espace na kati wana de boko pesa ba protocole maboko après déjeuner bokota la temple to bongisa malamu bakitwa na ndenge ezalelaka de musala wana to pesa yango bino faki oye tolandi historique na biso tozala makasi esika wana basami sonfo bayeba na tango wana tozokende kotikilaka batata Voyila bikedi kuna tango bazosala misala wana tozwi mwa nguba mwa bikedi tozokende kotikalaka kuna ngala ibosalaka te tozokende na basami so azawana ayinda konzambe te azawana agana sekuna na base azo yoka biso ayebi dango faki lelo na kati ya temple après déjeuner to kota kuna to pesa maboko na ba protocole to bongsa bakit ezonga ndenge kozalela katango nyonso biso batambolisi banganga nzambe
tozoze la programme na biso ya lokutakano. Toza pressé? Toza pressé te? Tofandi na biso kinya? Ti kino tokozela Tata Mulimo Santo Papa Simo Kimba Mkianga nsoka bongsi programme na ye ya lokutakano nde tobandi lokutakano. Mais en entendant lokutakano biso pe musala na biso ya kobongisa awa na ngomba ya esantu esika tobwakaki matite basashe bamilangi biso awa na nkamba to lingomba Tata Mulimo Santo elingaka komona mwasalite te tolokota milangi nyonso wana pe basashe kotia na bapoubele comme ça batu ya assainissement bazwa pe yango bakende ko bwaka to kotika esika esengeli mboka esantu fo ezala petwa biso totikali ba volontaire oyo toza kosala na kati na memorial tozonga na memorial pe batu na bisika na bango bazali kosalela kuna na mai ya nkamba ba flûtiste to continuer misala wana oyo pe tozali kobimisa mabanga na mai to continuer misala wana biso bato bilanga oyo tozokota bilanga lelo bino nyonso boya kozwa programme awa epai na biso na sima ya résidence lelo bozwi programme lobi po to banda kolona ndenge na ba chantier ezali na kobokola pe to bosana te mingi na kobokola tozali kotala mikolo nyonso mingi na oyo etali ba eton kotimula mazipa to kobongisa bisika foto élever ba poisson ebele parce que tozo ko landela ne likambo ya papa diangenda linga lobela kiango ce que alobaki ke 365 étangs donc koloba était consommation na biso ndakisa awa lelo tufandi na nkamba awa lelo ningo tufandi na nkamba fuete ekokana na biso nyonso kolia poisson oyo bamfiodi baza kotekela biso ezo kuhuta na bamboka mosusu il faut 25 cartons ya 30 kilos ebele sont qui 25 cartons il y a 30 kilos donc 25 multiplié par 3 et puis c'est bon donc tous ont consommé du moins 750 kilos de poisson par jour. Oyo bino bato ba calcul botala nanu. Donc 750 kilos de poisson par jour oyo tozali kolia. Bongo soso tozo kolia à peu près 20 cartons. 20 cartons poulet c'est il y a 12 kilos par poulet multiplié par 10 fois 20. Et nyonso yango batata bazo kotinda biso kolona pe kobokola. To bazo kosala ba calcul nyonso na ndenge nini tokoki kobokola e ba poisson na ba soso ngombe pe ezangate. Biso mingi toza ba végétarien te. Biso tolinga misuni. Ba végétarien bango kaka makasi na bango kaka na ndunda. Ndunda ba pondu nini. Ango nyonso wana toza komona keso tosali calcul toza kokende musika. Pona ba dépense ya kosomba na mbongo. Kasi soki ya biso moko ezali donc tozo kosala calcul lelo tokolia boye lobi tokolia boye nani yango ndenge toye awa na kati na Yerusalemi
atiki libumu na mboka po atungisa Yerusalemu te azate abumu na biso somemi awa nani pe oyo asali ete mpona atungisa Yerusalemu te tika esika na kokende kuna na nkamba na lona na ngai amemi mabele na ye aye nango awa pe abanda kolona po ayokisa papa pasi te tozali te me libumu mpe ngonga na ye soki ekoki ifo kaka alia. Donc faut s'organiser na makambo nyonso wana to se compléter po ete tokoka kolonga yango misala ndenge topeseli yango nde tokolanda. Donc bato nyonso tokozonga na bilanga tomataki biso nyonso topesaki mbela biso nyonso tomata mpona kokumisa papa José Dengenda Kiangani ndenge atikaki biso yango lelo tomata awa po ete topesa na programme ndenge tokokota na zamba. Ba volontaire oye awa tozala ba volontaire ya Équateur, ya Grand Bandundu, ya Congo Central, biso nyonso tomata tozwa programme. Pe ba choral oya Yerusalemu ya Nkamba dirigeant oye musala na biso nini kolona loso nantoloni te. Donc lelo photos za programme po lobby tokota tobanda kolona po toza na retard foti na biso te na milulu na makambo yuti kokwela biso yango nyonso tofandi mingi na Nkamba. Jeteki oye biso musala na biso nini manioko manioko toza nango ebele toza na plus de 60 hectares oyo si ekomeli foto longola na 60 hectares wana soki totali yango na bafufu toza na biso riche tokoki kozanga fufu te tokoki kozanga kwanga te. Donc soki na fufu toza na à peu près na 6000 sacs ya fufu oyo foto longola mikolo oyo soki komi na décembre wana esi epoli wana zoba nani biso moko nyoko ezali oyo biso moko toza kolona toza kolanda ba calendrier. Donc tokoki kozangela te. Congo Central mingi soko cheli eloso taonda ndenge alobaka dessert. Je regrette kasi bafufu ezali manioko ezali kocheka kala mai kobongisa nde eza kozanga biso banani bakosala mosala yango biso kaka il faut se répartir. Musingombe Mundibu Muntandu soko pesi eloso bayombe kutu un peu mieux bayombe un peu mieux bazwaje mutu abandundu soko pesi eloso ako regrete makasi kasi manioko ezali na masango na biso bebo Kasai soko pesi efufu manioko ayi kosanza na kosanza Ntianana masango nde kosepela biloko nyonso wana bapapa se babongisa awa epesaka malamu. Donc ba programme na biso kaka biso moko foto sala yango biso moko toza kotonga biso moko toza kolona biso moko toza ko bokola so to sali ndengwana nde elonga emonani yango okolimisa ngai nazwi ngonga mwa mulai kasi fona nini elakisi ete lelo tozongeli nini misala ndenge kosalaka tango nyonso. Mais papa Diangenda si alobaki yango
biso tokoki kolemba bino bandimi te e bino pe bandimi bolemba biso te toyokani kosukisa papa liange nalobaki te certainement car la cause est juste tolemba te sika tokokota na ntinsani ya batata na bamama tokozwa kaka 10 minutes pona maloba tuumeli mingi tokozwa kaka 10 minutes na ntinsani po tokokota na misala tosilisi botongo lelo okomba tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Pour le salut, salut. Main fixe. Voilà, merci beaucoup. Touchi Bongo. À droite. Message à Papa Songianzil.